Ma mission TV, le miroir du monde. Obitanga comme la présence ya batu oyo. Et les autres ministres étaient directeur à cabinet à président, conseiller à président, malgré bango tout la gaz. Au directeur à cabinet chef de l'état sala marambo, Fabi Msala. On je te mikiwana akumara ceux qui mukala o memela ba politicien basi. Mususu kele la fingi na tongo a rotole a piara. Bana su bazara pi dans la mbongote kende piscine a fingi na tongo na po apesi là. Donc et les entamboy a ke parlement pour na bongote. Ya on moni ko yiba valeur na niveau na on a monté a villageois ko langa. Na on la tala pour na lati Eliezer parce que c'est un monsieur qui a ozo bunda trop pour na Congo. Ah quoi ba journaliste ba kina 2011 na parlement te on na ki sala boy na ki loba boy. Ba bimira ne ba kotaki yombo. Totalement moi bien ba mususu ba be poli muso comment la poto na biso comment la poto ndenge nini akina va normalité. To soit pour j'ai une famille en Europe, on va faut la rater. Avant de parler en moro et puis mususu ba bela sida ba mususu ba kenda na ba bima ba mususu ba sila donc ya moi passe. Ba yoka ki sango ya passe we komela ki là ba yoki sous sango kazo zonga. C'était de leur devoir, de notre devoir, ma confrère nae bandeko nae, ya koya koyamba na aéroport pour tout le monde en live. Bato bakata mutolu na mama yemo. Mais mama yemo ekomi ba puku aminene na banyao. Bino ba eli akisha so babotami na mama yemo. Bolo belo ta. Na minute on a vu ce que notre va pandisango ya lingala. Yo to na papa. Tozu valeur parce que lingala est la langue nationalité. Mais si on communique dans la lingala, on va dire que français na chimukolo. Papa na sali publicité Top Congo. À côté de magazine na lingala poani. C'est quand tabata na Sorbonne, mais avant professeur atangi ça été. Nous allons sengo makasi ya ko retrouver Eliezer. Les actualités za moko. Retour d'Eliezer Ntambwe honorable na mabila bankoko. Marambelo ba magi belo tour ya Kombo Eliezer. Lelo ba confrère nae population ba patron nae ba pesa ke ba voix pour que l'Assemblée nationale ba yoka ki sango ya pasi we komela ki là ba yoki sous sango kazo zonga. C'était de leur devoir, de notre devoir ba confrère nae ba ndeko nae ya koya koyamba na aéroport pour tout le monde nae en live. Mais là ma bé on est raté, c'est que Nzambe mtabo yengelo ba ke là ça la retour na boulot. Donc ça est souvent bien collèga pour Azaki nango. Donc Nzambe azwa lokumu to pese merci et to encourager honorable to fortifier akoba ose musa na e abangelo côté il vivra et Nzamba okota makambo. Ma mission TV, le miroir du monde. Beblo bino consommer internet wana. O bulu eki to sou Apollo yeyo. Les patrons, les boss, les tout naïo. Quand déjà a idéologie. Idéologie na kumela idéologie. Moi ba pesi na meme bango. Totalement moi bien ba mususu ba ben poli mususu comment la poto. Na biso comment la poto ndenge nini akina va normalité. To soit pour j'ai une famille en Europe, on va foutre la rater. Avant de parler en moro et puis mususu ba bela sida. Ba mususu ba kenda na ba bima ba mususu ba sila donc ya moi passe. Paul Tosu alelo oyo yamba moninga na motono ya kati ya palais. Non, au moninga pour la taboui. Il faut aller ngala ta polo mutu te pour na yebi valeur aussi la mutu publicité. Yo to yebi. Non la ta polo na lati Eliezer parce que c'est un monsieur qui a ozo bunda trop pour na Congo. Ah quoi ba journaliste ba kina 2011 na parlement te o ngala ke sala boy na ke loba boy. Ba bimira ne ba kotaki yombo. Mususu on je te mikiwana akumara ceux qui mukala o memela ba politicien basi. Mususu kele la fingi na tongo a rotole a piara. Bana su bazara pi dans la mbongote kende piscine a fini na tongo na po apesi là donc et les entamboy a ke parlement pour na bongote ya on moni ko yiba valeur na niveau na on monte a villageois ko langa po afinga yi a villageois ya bakolo masolo biso bato fula ba politicien mais toi le côté toi na le côté politicien soit du pouvoir so bengi a monika ne to tolé c'est ça les politiciens congolais onde to biso ne to fula bino. Tu vas continuer le biais non de quoi ils ont faire pour ça c'est de réaliser à Zongawa à Kota Mai. Les Kota Mai papa. Tala na bato ba union soyo combien de bis combien de mituka bato ba na ba embouteillage ya kisasa lelo mutandimi ko na jeep na ye ya mambongo belé pa ko ya Eliezer noko
Quelle volonté. Donc, je crois que Eliezer, c'est un monsieur bon, c'est un monsieur bien plutôt. Moutoune Salaka, Makamoya Sala, dans le Congo, on a autour le Bépa Bandekono Moussou, ba vertébré, ba te belé à FCC, ba Ibambon, Mogo, Koufa Likolo na Bango, ba postulé, qu'on a mis Eliezer, Tamabimi numéro 1 à Bango Nyos. Et quand Moussa Batou. Et comme ça, et puis Eliezer a ça des campagnes, ba fanfare, ba polo, ba ninte, ba ninte. Ba Moussou, ba pesa, ba biloko, ndenge na moment campagne. Bah, Eliezer a mérité. A mérité. Faut faire penge, oui. Oh, ça dit ex-travailleur, il y a tout commis wapi. Attaque na babi, vous trahissez ça. Ah, tu vois, a parlé, vous comprenez. Il a parlé en tant que yo et oui. Oh, il y a Mbappé. Ma papa, tu vois, un peu moi j'étais stagiaire, banine. Attends, on a 6 stages. Vous avez tout ma cambassé, ça va kangaka yo. Bétangaï donc. Bétama. Mais les lots. Voilà, tu vois, ma père, Talara, yo mo ebi venu à Zalara. Na Congo kara. On considère que tous les exemples, na misa pe to sala banini bon na nga to ko lo miko na TV mais na ba na kalate boy ba te zali ambiance moye mozali ko leka boy sika ba meza kotoyo mwana ko lo panga futela kate ah mais ah ya shebi soti to futela poani Lumumba sala makambo na ajo reprendre ce qu'on a ajo ba manipula biso poani et si matin ce qu'on état de droit ngo to senga ki yango reprendre na minute on a biso que non to ba pandisa ngo ya lingala. Papa, tu as eu valeur parce que l'ingala est la langue nationalité. Mais si tu communiques dans l'ingala, tu vas dire que tu as français dans le Papa, tu as publicité Top Congo. À côté de ce magazine à l'ingala poigne. C'est quand tu as la Sorbonne, mais avant le professeur a tangi ça été. C'est quand tu as un boucan à Lonzo, pas à Bendila. Les habitants à Congolais. Eliezer a osangisa bato omoni na mboka biso ba villageois basa fierté anda ko étage te basa fierté en nzete si boza na lupango boza na nzete omona ka lemso bazo ba kiti otanga ba photo atreli tango ba bengana kai na mboka afanda na ba kiti mo mukongo moko boye eza sebene ya osakana te ba kiti wana eza 4 makolo oyo boye na lokolo 3 so ba villageois te bi makambo wana. Mais na sepeli kopesa message au awa. Bato bakata mutolu na mama yemo. Mais awa mama yemo ekomi ba puku a minene na banyao. Bino ba eli akisha so babota na mama yemo. Bolo belo ta. Bino ba bato babota na mama yemo. Terrain na bino a football ba tia na mama yemo. Ba yibi ndam. Yango Eliezer frakaza. Pourtant Eliezer zo défendre biloko ndenge mambo beni. Mambo Congo central, mambo ya Sankuru, à kota même boloko. Pour na ba yibi diamant, moto moro gouverneur, mazi diamant batu, abomi pe mutu. Et les gens alobiga non, bon ni photo de publier. Aola ka musapi. O liebo kene place ba kisi musapi, boza okangi Eliezer. Pe asali boloko. Ah. Et ça a signification nini? Voilà, fona tunaye. Parce que ngai na d'abord na se na Hollande na malembe. So na kembangu na komela mwa pema. Yango na okie malembe. Moi mikolo, il faut pena to ça la Tshisekedi. Prenez-vous en charge. Mon frère yango yo. Soki toza enu. Muta osala na biso azati. Ba manipulation na muta osala ngo azati. Na bibika pinga fofana linga na été. Bibika pinga fofana toza la bongo. Eliezer aye obitanga komona la présence ya batu oyo. Eliezer aza ministre te, directeur ya cabinet pe ya président te, conseiller pe ya président te, maleki bango tout na gaz. Po directeur ya cabinet ya chef de l'état sala marambo, Fabi Msala. Yo na mbongo nini? Na ba saute cheval o soki saute mouton. Ah saute mouton hein. On blesse saute cheval. Mais toye. Po bato belé ba bi embouteillage. Embouteillage, il y a trop quartier, embouteillage, il y a trop Pascal. Na remercier yo. Soutien na yo penda parce que tu peux ça l'art. La communication c'est l'argent. Pour communiquer c'est l'argent. Mais en tout cas na remercier yo au tiki bisoté pour le londa que dosi ke pananga yo talaka na miso. Ka je suis ça mais pananga pe ko sala me panao. Na ko remercier bana poto nyoso o ba osunga ba congolais. Tolongo na 18h à Konyokoma, Bosungi Biso,
Mais besoin continuer toujours. Moi, dans mon cas, Bolobi est Tobiki a dit sous poison. Bon soutenir pendant 2 mois. Les lots commis à Bissou à Kinshasa, tous autres travailler. D'ici la vie Zokoya. Tout l'accès à Bango. En tout cas, merci. En tout cas, merci. Génération la génération m'a sacrifié. Dans le bail canon, papa Lutumba Koufi, topé sa problème ou qui a organisé ma camp. Mais, na autant bon parfaitement quoi. Ah, musulman. Attends, on a peine parfaitement quoi. Moni, Aïcha. Aïcha. Ce qui m'a donné que l'umba solo le rôle Aïcha comme il m'a dit. Bacha la malasi na nzoto po bato ba sepia solo. Ce qui solo on est comme le roi pilipili ezala kamabe. Yango na sepeli génération oyo to sa musala toujours évoluer dans les bons. Ce qui n'a vu penda Aïcha boy. Hein? Ce qui n'a pompé boy. Elle a sepia solo nango. Mais comme moi les kozua papa, yo oyo pas tant que gagner des heures du poison. Est-ce que lia ki mukola? Etungi sana bengi Fofana za wapi? Otango moni mutu na makila Congo. Asaleli yango nzembo. Mutu ane senga to chai wapi? Bato basalela ngo nzembo. Une question. Bana poto. Po bino pe mo bosunga biso na bosunga bisoti. Toza bato bazana pilipili ya. Metango ozomona mutu azo pilipili apesi mona muke. Mais mutu ametali ya pilipili mukolo. Mais après la micro sur la pilipilité bino père moi faut boyungulaka na c'est pas que dans ba musicien qui non bo servir Congo Europe mi bo servir mboka depuis botiki bango balandi ba servir mboka na c'est pays na moto wa ti alempela nzembo ebimisi chef de l'état eza nzembo alempela asangisa batu nyonso ba musicien congolais awa tango tribalisme ekoti basaini. Maintenant, vous avez un bateau, vous avez un bateau na pour moi, biso na Rwanda, tolele le côté. Mais est-il que Bayana entre à fidèle baboma biso, yango to ko sepela na bangoti. Neti lelo, celui to yebi motache les airs poison. Est-ce que to ko sepela na yi? Pour botier les airs poison pour anini. Atongi na kwa 21 niveau te. Apoto lipe moi ça mututé. Et les airs za représenter à ba villageois. Ça dit ba villageois tout bateka ba marque, ne ba finga ba luba ba wewa. Sikoboye bisangai. Joie, minyali mbokate. Mi ngai na mbokate. Nyali ne kaso wuli. Nyali wuli naza mutakir. Donc ngoto la liezel, auto la mi. Donc so finga liezel, so finga biso batamboka. Ouais, oteka bampango ya anto. Oya kikisasa. Yo muyibo kimiso batebele na mboko auto yebi yo. Lelo finga liezel. Tokoyeba yo sima. Omoni kilo. Lelo hein. Ceux qui te yebi moto empoisonné mon ambo qui Eliezer. Et ça va bien. Moi une invite à ba haine. Tant on finge Eliezer lelo. Moi on est à Zokola. Et ben là bazana vitesse hein. Moi on a maintenant à ba français. Tout le temps na ba à droite hein. Mais lelo ba petit ba temps na ba tablette, na ordinateur. Tant on ça moi na lobby que moi ne pas moto finga papa na. Tout est au milieu qui là ba malheur. Voilà, matondi mingi toko ba bongo na ba interview na biso. Bolanda boni maso moko le campé to kozonga na sima. Ma mission TV, le miroir du monde.